Estrela Mola, vérité Makese, c'est l'unique en son genre. Bordeaux Kwekwe, Yaïguet. Vérité uma estrela, estrela que brilha pra Angola, estrela que nós queremos, vérité Makese, vérité. Libembika les bourgeois. Makese uma estrela, estrela que brilha pra Angola, estrela que nós queremos, vérité Makese. LNS Production, Simba Luzayadio, Deo Maela nas vérité asali mouvement, na bokasia ala botika kota bakale, toboyi polémique, Get Bula, Trésor Biomba, Esco Sali Prophète Séraphine, GPS. Vérité à corriger à monter, à où le présent, si a oublié le passé, Robo Sali le futur, le PDG, non, ça c'est la vérité, tous à danger, ni sont les femmes africaines, vérité Makese, yene maman sociale, vérité Makese, yene Estrela Mola, vérité Makese, c'est l'unique en son genre. Merci beaucoup, Naba Fidèle Nyon Soyave Mac TV. Bateau Bomessan Kolanda Biso partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe. Et sans oublier, Bondi Abo à terre de Bonoïté, ça dépend de l'heure que vous allez me suivre partout. Oyobino Bozali, c'est votre humble présentatrice, Maman Vérité Makese Niki, la polyvalente. Autrement dit, 4 fois maman. Vraiment, Naza Awa, Nakati ya Bairo Nabiso ya Mutamba, précisément la référence ya Samiranda. Naye na centre médecine naturelle. Oyo e zawana na maboko ya notre docteur Georges Gérald. Vraiment bo landa biso malamu balobi o ezane likambo ya lokasa eza likambo ya naturel bo landa biso wana nazokuta na ye à tout à l'heure. La licence et boa tarde querida. Boa tarde, mamãe, seja bem-vinda. Só questionamos o nome. Ok. O que você encontrou com o Dr. Jorge? O Dr. Jorge está lá no consultório. Podemos me acompanhar? Dá licença, doutor. Ok. Boa tarde. Boa tarde, papai. Saúde. Graças a Deus estou bem. E a mamãe? Eu sou graças a Deus. Sempre, faz favor. Seja bem-vinda. Oh, muito obrigada. E a família, como está? Está tudo bem. Tá tudo bem. Ok. Este é o nosso consultório. Estamos aqui onde assistimos o pessoal todo para fazer os serviços de exames, consulta e outros trabalhos, minha mamãe. Muito obrigada, doutor. Eu estou ouvindo muito a novidade do doutor. Sou o doutor Jorge. É por isso eu digo que hoje vou chegar lá. Sinceramente, seja bem-vinda mais uma vez. Ok, muito obrigada, doutor. Merci beaucoup, nos téléspectateurs. Oyo Bolandaka, Maman Vérité Makese Niki. Autrement dit, la polyvalente na pointe et 4 fois, maman. Ba mitou, ya Maman Vérité Makese peut ba bonnet ya Vemaket TV. Naza déjà awa et pas notre docteur, oyaza na spécialité ya médecine naturelle. Misika lwa pi lokasa evandi. Na yeka kande mbomino webi ko so ba news ko na source na mozindo et pas ya yemoko notre docteur. Vraiment pour landabiso ni na moto kosola awa masolo na biso ekesunga moto nyonso aza bisika nyonso bozwami na Amérique na zina Océanie Afrique pe na Europe sans plus tarder tokobima libanda to solo la kaka na docteur na biso to boyeba eloko nini ememi Maman Vérité Makese awa à suivre. Ok, merci beaucoup. Nous sommes là déjà avec notre docteur oyaza na spécialité ya médecine naturelle balobiye avandi na likambo ta ilokasa bonganga kuna ezate singana loketo ezate bobo sanate kota médecine générale bisika bazwa makoki ya kosala chloroquine kinine o pesa biso dozi nike eza likambo lokasa mais koto sikoto za na base na source bisika lokasa
ezwami. Sans plus tarder, nous allons présenter invité Nangai. Boa tarde, docteur. Boa tarde, maman. Ok, naïbité docteur na mashkara. Soko ko yiko sunga biso kitango mukie. Bon, Covid-19 lokola sekei máscara pena ko. Merci beaucoup. Vraiment docteur zala libre ya ko s'exprimer na langue nyonso o ko sentir ozana facilité ya koloba yango même portugais lingala en tout cas toza avantage. Merci. Dingala namona kango pasi mais batu ba yoka kabiso batu ba comprendre então yango tokoloba. OK. Medicine na biso eza vraie médecine penza. Eza médecine ya bakoko na biso. Eza ya kala. Batu ba bombi yango bakeko so kotika ngo musika mais siko ezozonga malembe. Oyo eza médecine ya Nzambe. Nzambe apesa biso makasa, apesa biso bange bandunda, apesa babiloko mingi. Babiloko nyonso wana eza vrai kisi. To bandila ndenge nini. Lokola tangu anta tokenda kala l'hôpital, toke médico azwi biso apesi biso recette tokende kosomba soki bromecine charope pona kusukusu wana. Tangu wana tokenda koluka bromecine basala la ndenge eloko nini. Babiloko basali be bromecine wana bake kozwango na likolo te. Bake ko pene na tia mabete. Batiaka nini? Bazwi citron, bazwi mai, bazwi miel, bazwi nini wana abakashi o ananas bapenga to na portugais. Basangisi yango ale tozwi kisi wana kumengaka bromecine. Tangu mususu tozana bamboka tokenda ka pharmacie te tosala kango esika wana kaka. Bon, eloko mususu bampola ba portugais ba ampola ya insulina. Insulina ezalaka ya kokwesa la sukali. Biso tangu mingi toliaka sukali bele na ba pastilha na ba sumu wana na ba kompale na ba gazoza. Tangu mususu ba oh na komi diabète. Diabète eloko nini o sukali mati. E bongo tokokitsango eloko nini. OK, merci beaucoup docteur Nakatiote kuna tokokoma. Gloire Tamuzi na sima ya caméra pe Isaac de Jésus. Gloire Tamuzi simbela biso photo. Tikela bilili epa ya Isaac de Jésus. Docteur nalingito bandana na ebandeli musala o ya médecine naturelle e bandaki ndenge nini. Ozui yango ndenge nini na vision na révélation to otanga ki classe po okoma na kosala musala o. Merci. Ngana tangwa na 2009, 2010, 2011 nazaki maladi ya gastrite. Gastrite wana pesa kangi pasi sima nango na like bimisa makila na WC. OK. Na kena hospital militaire ya na Luanda, na kena clinique exército basali tambo bakamunyoso wana gastrite zaiko yakaka noki ezole bon. Médico moko kubana lobio maladi yango eza susu na solution te. Nazalaki kolela na kokufa ndenge nini. Nda batu bayibisinga kende kosala consulta na Golf 2. Empresa moko eza iko na empresa Kangli. Kangli wana eza bashine me basangani na bashine na batu Angola. Tangu na komi kuno amigo te o corpo intoxicado. O ozana ndaka intoxicação mingi. Ndenge nini yeli yo oliaka babiloko mingi. Na kansika ndenge nini na oliaka bagazoza, bachorizo wana, bafiambre wana tanzoto ekomi intoxicação. Na kusala ndenge nini bapesi kisi. Me babisinga kende kosala kisi nani benga batata rena. Batata rena mutu ebimisi gastrite wana. Na batata rena neto benga kambala sukali. OK. Ya sukali? Ba sukali batata dos. Batata dos e batata rena. OK. Wana baliaka ngo ya mubeso penza kosala lokola sumu. Ebimisi gastrite na ibita kisoki ulcera pesa la kima kila wana za ekobima na monika kama kila wana za kina baputa na kona na kati me eleki na za kola sos losote na kila sos madesote se kona lia kango na pondu Congo pe na mona ndeti ngaso na le pondu ya caoutchouc te Congo pondu Congo mona mutema moto fomela mai. OK. Na loso petango mususu batoko lio loso kuma motema lokola moto omela kamai siko Nzambe asongi na monika ka ndenge Nzambe azongi singa na linga kina kende cimetière na zongi na salsa batu mususu. Enta na zongi na empresa wana tala ngape na linga na yekola bo yebisanga soki ndenge nini bosalaka ngape na kende ko zongi sabatu mususu balinga kufa. Enta ba yambinga tangu wana ko inscription pamba kaka kezake 25,000 kwa na futi yango to bandi tangu to bandaki balaksi beso machine ndenge nini basala ke examen nyonso ya nzoto banda mutu ti makolo
ndenge nini totolaka sukali na mashini wana, ndenge nini totolaka mafuta na mashini wana, nzoto tangu mususu ba vitamina ekwei, vitamina B1 ekwei, vitamina B12 ekwei, B16 ekwei, ye mutu ayebi yango te. Mikuwa tangu mususu pe komi elemba, ye pe ayebi yango te, ntango tosalaka examen na mashini wana. Tangu totali mashini examen na mashini, ntango totinaka bato na pharmacie te. Totinaka bango na nzazamba. Na zamba banzete nyonso eza kuna, nzambi asali mususu za kisi, mususu za kolia. Então ndenge wana tozali koyekola na leki na clinique avidira ngepe, na leki na esika mingi siko to bandi musala. Na ke ko bandelango na wiji. Na sengi pa leta pesa kinga 5 hectares ya tere. To bandi ko sala banzete wana malem banda 2019 2020 siko to monika kate. Na wiji to sala bato ebele. Na bimi na journal, na bimi na TP, na TPA, na bimi na radio. Ba pesinga pouvoir na pesa cour. Na bandi cour kuna na wiji na escola 68. Batu balati bata lokola nga bazo sala pesa siko. Então yango to moni to bima ki Luanda. Siko Luanda za munene. Batu mingi bazo kosa. Bazo liambongwa batu. Santé kuto zo mona na te. Tokene to zonga. Mais avant tangu to zonga ki ngapi na jake uteko chai tembe. E bongo na bakaye to yokaki o mutu azo wesa te. Toko wesa ye na jour moko. Baye ko benga nga Dr. George tala papa nanga aza kuna na l'hôpital. Mama Débora kuna na kakwa kwa ifika papa na l'hôpital ba ko sala opération pona azo wesa te. Banda jour ni no semaine ya mobimba azo wesa te. Yakana ye. Tokende kuna rien so kuna ko yukuna bako yambanga te, bako sepla te. Oye za médecine traditionnelle, médecine naturelle. Então kuna izi médecine conventionnelle. Boya na ye. Baye na ye to moni yende ngazali attention za ke mata na ibisi bango boke ko somelanga citron na ai. Na kosala awa anlodipina na ni Filipina na ai wana na citron. Na sali yango to pesipa na ye ale attention ekiti. Ala limba butu moko. Tongo wana to sokoli libumu oke na wese o chamaite. Bitin wese no stoke ne komona o a wese. To monika ka libumu ekwei e bandi ko bimisa. Batu nyonso Dr. George na sepeli wana. Bon, tango leki mama moko aye Dr. George. Numero pessoa que tango mususu to kopesa numero batu basola na ye. Dr. George na 24 mbula 24 anos. Balingi balongola outre pona ba mioma. Na tuni ye osana combien de bana de. E bongo lingo suka rien, zala calme. To simbiye azaki na mioma wana mioma ezaki banyama te. Batu mingi ata na wenza kikolo na wenza ko mioma ezanyama te. Eza ba tumor evimba. OK, olali ekwende ngeni ni prontos. To pesi kisi 25 jours azongi. Mais na yoka ke bota pe mo ba maki ba ovo ba ovo bota ka pembeni. Wana eza ovo te, eza ba tumor. Mioma eza ba tumor na kati wana. Tango basala ka opération ba pasuli tumor wana ba kangi. Mbala moko masusu ebimi susu tumor wana. Então to pesa ka kisi ya banzete, kisi mususu ebimaka poto, kisi mususu ebimaka Brazil, ale to pesa ka yango moko ekwei. Siko mama wana tangu mioma wana ekwei desinflamation na portugais. OK, inflammation ebimi, asiko alinga bota. Mama to pesi kisi mabota abote. To pesi kisi ngape fe na portugais fe na lingana nini wana bosa sanga foi na ngape elinge kweya nzambi alobika kazala calme esika wana fele ngoke tabongisi kaka tomoni mama azwizeme Katarina wana abimise mwana mwasi sima nangolo susu mwana moko ayeli susu então yango tomonaka biso toyeko compliquer médecine conventionnelle toyeko salisa esika wana tolobako diabete na kura te diabete le kakate elekaka esika wana tomona ka trombose maladie ya mabe trombose eyaka pona mafuta nyonso wana ekanga makana nzoto soki tolambi tongo mutu ake na musala o ake classe tangu tokomona kaka tolambi lokola nyama ya ngulu azana mafuta ebele ebongo mama wana tangu wana che ndunda na nzungu atie nyama ya ngulu ale apesi pa bana balia papa azate ake wapi ake musika ake musala eri wana koya papa bemle kwa kala yangu na mesi ake tangu kutoka fongolango ekanga mafuta wana abengi mama yaka changu na moto
ale atina yango na moto elembi Oui. tango wana ekolemba abandi kolia mafuta wana bwaka kango te Oui. mama pilipili ezali bato nyonso baliaka mafuta balikaka na pilipili Oui, oui. pesa tango akolia eza moto mingi mama apesanga mai natuna mai ya piu o mai ya moto mai ya piu tango akomela mai ya piu ekei na nsima wana na kati wana ekangami voilà. tango ekokangama tolobaka métabolisation eza kokende kozwa bavitamine na banutriente amema yango na makila atika yango na nzoto nyonso tango alingi amema cerebro alobi tala nakuti mafuta kona na libumu eza mafuta ya kangama elingaka ezala mafuta ya nguba mafuta ya mbila mafuta ya savoka mafuta ya safu eza te akuti mafuta wana ekangama amemi na misisa ya minene eye kokota ezo ya malembe tango akokota kana misisa ya mike ekangami même mantega pe docteur mantega mayonnaise bato mususu azolia mapa azolia lipa ocha mantega ebele nalingaka bongo penza olingaka bongo olidi yango te ekei kokangama na misisa wana tango ekokangama tomonaka ndenge nini tango tobomaka nyama makila soki ekwei kaka ekangamaka yango ok makila elembaka te velocidade nango ezaka etambolaka nokinoki soki elingi ekangama kaka ale etelema kaka makila wana ekangami ntango yango tomonia thrombose eyaka mpona mafuta na bamisisa ntango soki tozopesa anlodipina nifidipina captopril atenolol na siense amerika tobemaka yango vasodilatador tango wana okomela yango misisa efongami makila eleki motema pe ebandi kolebobeta na malembe ok merci beaucoup docteur na kati yo te vraiment nalingi nayeba nanu mpe bato nyonso bazolanda biso spécialité ya docteur avandi mpena na bamaladi nini bamaladi nini oyo ezake bato bazolanda biso soki ayepa na yo oza na spécialité ya kotraite facilement merci nga naza technique des examen biomagnétique nasalaka examen ya résonance magnétique nayekolaki naza na certificat mpenza pe examen géral examen géral na nzoto nyonso banda mutu ti na makolo totalaka rin totalaka cerebro bato wana atie fongola na posi abosana kaka mingi ake kobomba mbongo abosani sikesika atie yango wana pe totataka yango wana ok tango mosusu moko na kati tosimbi eloko na maboko ozoluka yango ok wana maladi eza alzheimer eza décline ya memoria entango totalaka yango mpe maladi mosusu wana ya thrombose lokola tolobi thrombose ebandelaka na tension ezomata 140 150 170 180 entango wana mpe tokitisaka yango tozana na kisi vraiment kisi mauba eza banzete mpe tosalaka kisi mpe sokola anlodipine natural mpe ezalaka ntango ekitaka bato wana mpe mobali na mwasi balingi bapanza na mpona na ndako wana na mbeto bazoyoka na lisusu te maboto eza te makasi ya mobali ekwei ata kutu aza na mama bazo bon entango wana mpe totataka ngo faiblesse sexuelle connaît au en français faiblesse sexuelle na portugais impotence sexuelle éjaculation précoce wana totala kango maladi mususu wana ya epilepsie maladi ndeke tobengaka ngo maladi ndeke ok wana pe totataka kango desnutrition bana soki omoni kaka libumu ekomi munene nzoto ekomi makene ok wana eza desnutrition totalaka ngo na ngai naza nutritionniste makambo ya infection urinaria féminine ntango mosusu aleki kaka boye okomona kaka solo mabe solo wana eza corrimento vaginal ntango lokola boni tomoni bafoto topesaka kisi ya kotia na sani kofandela ngo topesaka bapositori kisi wana nyonso totalaka ngo bato wana mpe azalaki komela ebele amelaki amesimasima omoni kaka azokoma nzoto ezokoma lokola marelu mpe totalaka ngo ta totaka maladi géral ntango wana tokosala examen tosali consulta totindi ye na hervanaria esika kokuta banzete nyonso wana tosalelaka akokuta mpe banutriente wana ya nutrition akuti kuna ale asombi yango amemi na ndako abanda komela sima azongi kosalaka contrôle ndenge wana tosalelaka siko docteur mpona likambo etali nutrition namoni bana mingi baza na bakazi wana na ngola kutu tika bana mingi baza na ka ya nutrition omona mwana ato fufu munene akokolia yango mpe ya pamba me libumu ezovimba makolo ezokoma mokie siko mpona wana
biango merci soka ye kozwa traitement pa na yo awa oza na ba régime na bino alimentaire bosalelaka bango mpona bana wana vraiment penza ndenge nini tomonaka awa na Angola banda dia 1 dia 30 mama azopesa nini apesa kaka fufu na makayabu na mwa supu ya nini wana tosangisaka ba alimentation te otuna yenana mama osana bana na ndako ena bana banda dia 1 dia 30 baliaka ba fruit baliaka ngote uva basomba kangote limão laranja a portuguesa não vai pera uva ata biso ba mikolo toliaka kangote ndenge wana ndenge nini tokosa ba nutrition alimento nutricional então yango toyebisaka to change ka babiloko eloko mususu ke ochango na moto to lambiango mususu elamba makate ekota kaka bongo ya mubeso yango tobenga kalokola salada batu mingi balinga ka salada te salada tokocha tomate ya mubeso tomate wana eyina mai eza ikaukate yena mai wana ya tomate topesa tomate ngo likopenu eza mai pona kosalisa makila sebe matungulu tochaka ngo ya mubeso mai wana eza glucokinina na kimika tobenga ngo glucokinina wana eza insulina to comprendre toke koza lisusu ndunda wana tomeka kove o repoli o alface eyaka na mai tosangisango pena na salada wana mama salada wana batu bakima kango eza lisusu eloko akolia kaka te eza pe vrai kisi na koti saka batu na examen acheli boko motema elinge tindi ka machine te tomeki boye ezokoka te na bisi ezonga kaka ndako okende kosala mwa salada ochape mwa gengibre na portugais tangawizi na lingala ocha mwa tangawizi makila ekozwa velocidade mususu na pokwa olobi oya ezame kosimba nango basi bachaka tembe ake sadi kosanga nini aliete tangu akozonga machine pe ekokente wana chetembe te alie tangu akozonga machine pe ebeti kaka basepelaka tomoni yango então wanza segredo ya Nzambe ye mutu asalaki batu ye mutu asalaki pe banzete ache pouvoir na banzete esalisa kabiso então yango to sepelaka wana Nzambe. OK, merci beaucoup docteur Georges, vraiment tozo kende malam to ke vers la fin poto chité poto aussi lisanyo sur le loté to yaka ya kambalebele po docteur abimisara mayele ne po prise ba maître pesa alors ko sanzanyo sur le loté moi lo mo fe bomba malakati docteur ezali kamba ba po bato ebele bakanisaka kotraite mpo na ye fois pakola kaka bato balait de beauté asokola na basavon antiseptique ezalaka mpe na bavitamine mosusu toperdra na poso nayebi te mpo na poso okokoloba nini mpo motu mosusu aza wana akonsoma mpe baproduit de beauté esi eboma ye na bavitamine tu ya poso esila meme bakolia mosusu ndenge olobi likambo bafruit akonsomaka bafruit te aliaka mpe balégume te ye kaka bafresh ku tokokoloba ebele te sur bafresh ku mpo toboyi baproblème ye kaka bafresh ku vitamine mpe ya poso na ye esi ebeba sikoyo mpona kotraite po ya mutu kote kuna okoloba ngakutu nalingaki naloba ngo te me lokola otuninga na koloba banda 2009 ti siko nga naliaka bafresh ku te ata so nakomi végétariano nzoto na ngai ekomi makasi nakendaka na l'hôpital te obachanga injection ya suka nazwaki yango 2009 ti siko nakomisi 23 ans nazwaka injection te ta nzoto na ngai ezalaka bongo na yo yebisa bato te obasalaka bongo me vi na nga ezalaka bongo ndenge wana naliaka nasungaka babiloko na ngai ya kolia namelaka gazoza te mpo na sukali mingi nalingi nakoma diabetiku te naliaka mafuta te mpo nalingi nazwa maladi ya trombose te então nalakisaka mpe bato wana soki motu wana sepeli alanda nga alandi nga wana mpe alingi alanda nga te totiki ye moto ayebi me eloko na yo yebisa kaka toliaka bafrutu toliaka balegume wana toliaka bamanioko mbesu na nguba mbesu ata basi ata bambali baliaka penza totunaka mpe eloko soki oyebi yango te omonaka soni te bato mingi si bakufi mpona soni kende bato mosusu baloba kokokende na médecine traditionnelle eza chere nga mpe nalobaka bato wana basheri bato mosusu nzambe atindi bango te nga nalobi nalengaki nakufa nazongi mpo na yana kosalisa bato mosusu na classe tokendaki koyekola première seconde tercera quarta classe bayebisaki biso o corps manu tokabaka yango na 3 parties kabesa tronco membros ntango tokoti na mosala ya médecine na anatomia physiologia pathologia toke koyekola corps manu tokabaka yango na 14 parties 14 parties wana systeme tokabaka yango na basysteme sistema
sistema reprodutor, esquelético, sistema muscular. Então, tango que tocou na machine, total que sistema moco. Total no sistema moco, total isso moco, e bongo pensa nga 10 minutos na talanzoto nyoso. Na ko saye. Oh là là. Então, total na bisa que papa, o melaka mai mingi te, o melaka ta 2 litros a mai. Pona batu mususu ba melaka mai tenzoto ezokauka. Tanguana nzoto alenga fabrique wese akuti maite aye na bamisuni azui mai wana pona wese ekauka kate então banda tongo ti dizer bazo pesa yo mela mai ngasa okina lie loko tinalinga kama mela mai te ozo boma yo nzoto na yo vraiment então yango to laksaka bon donc ndeni ko wana to lobakela ngo mususu to kulaksango tango mususu malembe soki mutu alinga benga azana tanga wana to koma wana c'est dans docteur merci beaucoup Jirins Tamuzi monsieur Schengen Jirins Tamuzi monsieur Schengen mama vérité makesa zoliate ko sala boyete na ngai oyo eza cop na ngai yoza ya ngai ya ntima ya siantima Jirins Tamuzi monsieur Schengen na yoka eko sala nga malamu mingi Junior Fondé Malanda Mukulumpa en direct des États-Unis grand pays. Vraiment, maman vérité ma question na yo yeyo salaka nde to yo kanaki Jirins Tamuzi mais c'est Schengen même 10 millions de fois répété ningisa maman vérité ayoka eko yoza yanga de scientima vraiment docteur to komi na biso na suka na ebike to royal lisusu mikoleza ebele maman vérité ma question ndenge sa moni boy en tout cas balobi panza sele kele mokili mobimba boyoka même bozona Europe tete Thérèse à la maman de princesse Vanny la reine de son roi centre yangoyo bisika médecine naturelle vandi oyebi kenga na kosa raté na lobaka vérité hein tete Thérèse la maman de princesse Vanny donc ça to komi na biso na suka eloko suka na linga loba tango mususu na ko sala na wiji but bayebi wiji na près de mondel wana to na che consultor mama moko abimi na France aye awa aye kotala mama na ye tango ake wiji ake kokota consultor na biso amonia wa basala ka bongo akoti tango na pesa kie kisa ebisinga papa o pesa nga vrai documento pona aeroport na Luanda na lingi na me makisa ngoti na France ekokoma na ibisi zala calme ekokoma oyo eza coopérative eza parceiro ya l'État awa na Angola donc pesa documento tango koma na aeroport o laksaka ko kisa ngo ebimi coopérative wana batali na système coopérative ya ngwana kisi pe eleki ekei bana tosala kana bango babengi muninga na ye azaka na poto abengi mama nanga au azana problema ya rin aza douleur penza baibisinga tala totindla bango kise tokotinda ekokende nango ekendaka da pesa na bisi bango pesa kaka telefone ambefu wana lingina yoka ye na douleur ndengi wana na yitunie osuba ka mingi na suba ka mingi okay tango kenda kana wese osubi ozongi omoni lokola masube ezali susu yango penza obimis emeka okay natindi kisi kei na yebiete ameli kisi nzoto pe ebongi akomi kitoko me mutu wana na yebiete tango mususu koza na tanya ko yate obengi kaka to sona telefone wana oyebisinga kaka soke nzengeni ngeni ezali machine na tango wana machine totika kanto chakon oui okay wana eza tratamento sintomático ayebisinga tango mususu simba kateme mayore papa fuato salaka esimba kapenza esimbaka wana docteur Lobi livraison à domicile ezali partout aux arts même aux États-Unis, aux en France, aux en Congo RDC, aux en Lubumbashi, partout. Même aux en Katia Mboka Nabiso ya Angola, na Katia ba province, aux en Wambu, Mboka ya Papa JP Pembe, le viseur. Kisi eko comme lokuna docteur, numéro na ya téléphone pe aider biso opesa biso adresse na ba référence nyonso ya centre. OK. Awa na Luanda sokyo ngolo kwa biso, oya kaka na rue Avenida Brasil. Pembeni wana ya cidadela desportiva okokuta paraje ya Samirana paraje ya Samirana wana ozui rua wana ekena prédio sujo tango kokota kako kotambula mingi te okumi okuti pe consultório médico nutriervas ba numéro numéro na biso 923 22 93 06 na zonge lango 923 22 93 06 mususu 923 008 051 na zonge lango 923 008 051 ok obengi pe tosoli na WhatsApp wana pe tozali soki oluku biso consultor médico nutriervas okokuta biso na Facebook pe tozali então yango ndenge tosolaka na batu
Ok, merci beaucoup Tokomi na biso na suka wana nazopesa balosako epa ya Isaac de Jésus na sima caméra Isaac de Jésus na sima ya caméra image est très propre impeccable na mopandi koto na régie na montage na édition tomoni Gloire Tamuzi tam tam veut dire que balobi azobeta tam bisika mbunde tutaka tam même 10 millions de fois à répéter Jirin c'est Tamuzi mais c'est Schengen au monde na sali yango même 100 millions de fois bato bazo comprendre pourquoi que maman vérité zo betara c'est côté wana c'est que na yoki ba écouter yango nazo belela ko kaka mote mingi na bande konos ça partout dans le monde maman vérité makese aye déjà ko découvrir numéro ya maman vérité makese pe yangwana et vandi na c'est et ça affiché na bande de l'écran ceux que l'on contacté maman vérité que maman vérité ba numéro na to benge l'équité mais elle kaka ya docteur 24 heures sur 24 heures au kozwaye moko docteur nanzela ya téléphone et beli ya kolobezate boya bomeka le général notre papa Kiziamina Kibila Jean Oscar abanda koloba si ton Dieu est mort et c'est le mien côté kuna peso monique ezalaki kaoyaka koto okuta ok tika nzambe ya lola apambola bino po awa tolobi ezande likamba bonzambe mama vérité koti makambo yango po eza bonzambe likamba boklelo kasa ezande likambo ya bonzambe tika nkolo apambola bino nyonso bisika nyonso bozali bye bye bokopesa nzambe raison Ibrahim Kashida vérité makese yene femme africaine vérité makese yene mama sociale vérité makese yene strela mola vérité makese c'est l'unique en son genre pour le kwekwe ya iget vérité uma strela qui brille après Angola strela que nós queremos vérité makese vérité Libembika les bourgeois makese uma strela que brille après Angola strela que nós queremos vérité makese LNS production Simba Luzayadi Deo Maela na vérité asali mouvement na bokasia ala bosika kota bakale toboyi polémique bula trésor Guillaume Esco sali prophète Séraphine